Vocation. Oui, va provoquer le peuple. Va tourner un soulèvement populaire. Mais va causer un. Il y a une forte probabilité que le peuple se soulever. La logique où on va même wana wapi mpaka bato bazosufrir lipa tokoma na kodefa ndaku tozokoka kutu kofutela te vraiment tokoma na niveau boyo ti wapi vraiment boye koni boyeko atamina kozongela makambo ya ekipe oyo eza mboka ya biso kongo nini bakokote basane bakatalaka makolo. Boki ya gouverner si base ya accord ya kingakati. To moni tango sika to tremia wate. O kama kele wana ba moto ya IDPS. Bato ba sacrifier bango ba envoûter bango batiki ba na mostala ko protester. Alors que na likolo ya IDPS kuna ba ko continuer ko mela soupe na Kabila ba ko lia pete ba yebi. Mais ba bombeli sekele na bato ya se. Ba monter wana wewe moni bazali aveuglé. Soki mukolo bakomona accord ya kingakati mukolo bakopala babia makambo baminaku bakosala lelo makambo batamo bakosala makambo yo bokomona wana babengani kabundu lokola mwana muke et ali makambo ali prévu na accord ya kingakati et Félix n'en peut rien ba wewa bazali victime ya Nde baye wana baye kosala contestation balobi ke eyinda député wa kobima lelo awa bakobeta ye bakosala Comment député tika la police? Comment député tika la police? Tika policier. Comment député tika policier? Comment député tika policier? Kabila a un plan na ye c'est Kabila en train d'exécuter là c'est prévu na accord ba signer qui dépêche na Kabila na kingakati. Nul ne peut se prévaloir de sa propre activité que IDPS s'assume. Et là, quand les talibés sont exiger à Félix accord. Ou bien que Kingakati va que nous avons accord, Kabila reste un danger pour la République. C'est là où Martin Fayulu a un avantage à comprendre Yango. Qu'aucune forme de négociation, d'attente, de coalition pour négocier le pouvoir. Oui, le pouvoir à peuple. Bozu Batango Bonomaki Botia Bama en otage. Mais il continue à pousser les pions plus loin. Kabila Lobaki n'a pas le tapis rouge. Le reste, c'est moi. Et Kabila veut se garantir que tout est entre ses mains, à part le tapis rouge. Félix et Kabila, c'est pareil. C'est du bonnet blanc, blanc, bonnet. Mais c'est lui-même Félix qui vous a dit qu'ils sont en alliance. Ils sont dans un mariage. Quand on est dans un mariage, comme celui de Félix et Kabila, dans un mariage politique, faut dire que c'est pour le meilleur et pour le pire. Tout ce que vous voyez là, distraction, assassinat, Kaboul et tout ça, c'est au niveau le plus bas. Félix et Kabila, retenez ça. Besoin d'acheter une villa à Kinshasa, c'est désormais très simple. Contactez Notariat Conseil et Assistance Noka, spécialisé en gestion des patrimoines. Des maisons à vendre à Kinshasa, à l'exemple de cette magnifique villa des 380 mètres carrés étalée sur un terrain de 906 mètres carrés aux prestations raffinées avec des très belles terrasses couvrant 23 pièces dont 5 chambres à coucher, le tout dans un cadre verdoyant où règne le calme absolu. Notre adresse, 8e niveau de l'ancienne galerie présidentielle, appartement B1. Téléphone plus 243 91 042 68 18 ou nous écrire sur WhatsApp 0032 48 68 12 626. Bana King, Bana Dar es Salaam, Bana Poto, Bana Mokil Mobimba, Site Moko, Afrique Info avec Franck Semaï, Kiandankala, Twende. X-Bass, Marandura, Franck Semaï.
Bandeko balandi ya politique info bino ebozuli bakuma malamu ya kolanda biso na Africa Info totombeli bino mokolo malamu mbote na bino nyonso obozolanda biso lelo toye penza kotala wapi actualité ezomema biso toyambeli bino mwana mboka toyambaye penza kala et surtout que la dernière émission date de 2019 pour l'année 2020 lelo mbala liboso toyamba mwana mboka Prince Epenge obino boyebi to solo la na ye nanu lelo na makambo etali Congo démocratique mwana mboka Prince mbote na yo mbote mon frère mbote pe na ba yebalandaka yo na télévision oyo. Boni santé à président élu Martin Fayulu. Par la grâce de Jésus-Christ, Toyali Malamu, président de la République démocratique du Congo, réellement, véritablement, authentiquement élu par le peuple, Martin Fayulu, se porte très bien. Si tu as lu le coup là-bas, montagne, un sillon, tu chancé la kate, tu titibakate, puis tu racines nabiso, ezali nourri et alimenté par la vérité. Le président Oyo Benga Kapenza, président de la République, a kangami na confinement. Avion présidentiel et memie na mboka na été atikali kuna ti mokolo banzele ko fonga mata koto to moni président Oyo Boyaka yenda zali toujours ko kumbela masolo ezali na ba oyo bazalaka président sans être président pe ezali na ba oyo bazalaka présidente tout en étant président. Paul Manga ita on a koloba président na komuna avant tout volonté à peuple. Tango na kobenga Martin Fayulu tata mokonzi ko le Congo ezali kokanisa kilo nyoso ya volonté ya peuple ozaki exprimé na élection en 2018. Namonaka Martin Fayulu te lokola moto namonaka volonté ya peuple na biso basi pe mibali ya Congo o bakonoki ye lokola mokonzi. Ça ne change en rien et ça ne changera absolument rien d'appeler Monsieur Félix Tshisekedi président. Parce que vous le savez, Kenda Komokote était les mancations qui fondation etalité, to fondation et ali à zéro. Fondation ya mokonzi to président nyoso ya li peuple et ali volonté naye. Or fondation ya Félix ali peuple te volonté à peuple te ya linde Kabila. Voilà pourquoi on a bengaka Martin Fayulu tata mokonzi kolo. Parce que c'est ainsi que le peuple avait voulu, parce que c'est ainsi que Dieu avait voulu, et le temps est le meilleur allié de la vérité, et le temps finira par prouver sur le terrain que le peuple n'a qu'un seul président, c'est Martin Fayulu. Non parce que Martin Fayulu est venu du ciel, mais parce qu'il est sorti des cœurs des Congolais. Et vous êtes sûr qu'en 2023, on récupérer Bongana et puis sur le terrain Tozo Kabinote, on dirait Bitumba yango pe bolali na bino etikala na ngora ya FCC Cash. Est-ce que vous avez préparé à solo pour 2023 pour récupérer Bokonzo bino bolela rati lelo? Wana ezali maloba na yo soko tali malamu combat Prince Epenge akobunda ezali combat ya prison. Et combat ya prison wana tokolonga yango. Réponse nanga yango wana. Ndeko Prince Epenge tozonga mo musika bote ko sala communication moko wa bino ba communicateur ya lamuka tomoni na ba miniature na ba opéra news na ba plateforme ebele information balobi ke Martin Fayulu na Adolphe Muzito ba pesi mabanzo na bango sombi sinya biso yebisa biso bolingi nini ndeko Vital Kamerhe déjà aza condamné à 20 ans de prison. Tout d'abord, je voudrais préciser que communiqué au wana bomonaki ezako senga ete ndeko Félix Tshisekedi a le cas devant peuple peu devant bazouzi pour appeler sa version des faits naye a déterminer na peuple rôle naye to rôle ya joaki na cadre ya naufrage économico-financier au babengi 100 jours oyo ezali communiqué et signé par Prince Epenge. Ba journaliste banso ba benga kingai na epsaki bango na bi
makanisi tokokabula na lamuka yango ye wana me ngai prince epengende na porte lokola moko ya bapanzi sango ya lamuka mpe mokambeli ngomba ya politike ya ADD Congo ngai mutu na porte signature ya déclaration ye wana donc atako yali makanisi oyo tokabula ngo na lamuka eyali mwana mboka peut-être mokonzi Congo Martin Fayulu tapesi yango te eyali mwana mboka Adolphe Muzito coordonnateur en exercice ya lamuka te eyali prince epengende apesaki yango mpona koloba ete to exiger na bazuzi baétendre baenquête na bango na makambo etali bachantier mosusu po 100 jours eyalaki kaka na maison préfabriquée te 100 jours ezalaki mpe na chantier mosusu babengi saut de mouton kuna mpe kimoyibe esalamaki 100 jours ezalaki mpe na bachantier mosusu babengi ya baconstruction ya baécole plus de 100 c'est pas 20 écoles baconstruit toyebi na province te na localité nini te na ville nini te kuna mpe mayu eyalaki 100 jours ezali susu baprétendi mini barrage ti lelo emonana te 100 jours ezali mpe baroute oyo bokaki observatoire ya dépense publique yabi batongi mwa route moko ya moins de 1 km na 1,600,000 $ na bastandard nyonso ya libanda bateke koconstruire route te na 1,600,000 $ route ya moins de 1 km. Et donc mayu ya oyo fraude oyo kimoyibi oyo kilokoso oyo kindoki oyo ezalaki na bachantier nyonso il fallait qu'on étende banquette na bachantier wana nyonso. Qu'est-ce qui a fait que bazuzi ba écarter bachantier à problème mosusu lokola basaut de mouton ba école ba route ba barrage ba se focaliser kaka na chantier oyo etali maison préfabriquée. Mais lelo oyo ndenge tozosola no procès kaka ya 100 jours ezali ya bandeko mosusu ya OVD ya Foner bango mpe baza kosamba bino bomoni maison préfabriquée mpo ezalaki ndeko Kamere mais na bandeko mosusu mpe bazali kaka kosamba na mambo ya maison préfabriquée. Peut-être que vous allez informer te na ba chantier nyonso source d'instruction source d'orientation source de des commandes et là qui obé cabinet ya Félix Tshisekedi bakonzi ya Foner bakonzi ya OVD bango banso bazaki mitindo obé et pas ya Félix na directeur na cabinet. Donc on peut pas comprendre comment ba écarter ba dossier mususu comme pour préserver protéger ba mususu batiko obé dossier ya maison préfabriquée yango tolobaki na lobaki na kombo ya lingomba na nga ADD Congo pe na makanisi ya lamuka na komba lamuka ete bato mosusu bakoka kokanisa ete Kamere azali victime ya règlement de comptes politiques. Kamere azali victime ya kabale politique alors que Kamere ayibaki élément bongo mais ayibaki ye moko te ayiba nana est-ce que bayibaka éléphant motomoko akoki koboma éléphant pe koyiba ye motomoko akoki koyiba éléphant te soki Félix plutôt Kamere ayibi njoku c'est qu'ayibi na cabinet ya Félix Mobimba bayaki wana ba pouvoir ke ba signaki te ye moko Félix sengeli ayebisa biso lolenge nini bakoboma nzoku na cabinet na ye ya lobi ngaya ngani parce que bakoyebisa biso sika wao Félix est le garant de la nation le commandant suprême après Dieu c'est Félix il est le Moïse du Congo. Mais si bino même na acte comme on a nzamba lobi Félix bazo sepela no pona droitier boko yebisa Moïse na bino Félix a été Moïse atikalaki kozala en coalition na Pharaon te. Nous disons Félix doit fournir sa version des faits. C'est une exigence légale. Éviter un droit constitutionnel ndeko président de la République a quitté ko samba na mamususu il faut samba au moins na haute trahison o izali juge pénal nezaka juge constitutionnel bino botine na TGI quand même okende te na constitution ya Kingakati to na constitution ya 18 février o yo kende la élection il faut ko yeba et c'est important de noter que mboka sikawa yali gouverner si base ya constitution de la République ya 18 février te mboka yali gouverner si base ya accord ya Kingakati. To monitor mo zesika to tremia wate o kama kelele wana moto na wana ezoya ba moto ya IDPS bato ba sacrifier bango ba envoûter bango batiki ba na mostala ko protester
alors que na likolo ya IDPS kuna bako continuer komela soupe na Kabila bako lia pete bayebi mais babombeli sekele na bato ya se ba monter wala wewe moni 200 wewe wala moni batelemi wana bazali aveuglé soki mokolo bakomona accord ya kinga 4 mokolo bakopana babia makambo ba minaku bako sala lelo makambo batamoma bako sala makambo yo boko mona wana babengani kabunde lokola mwana muke et ali makambo ali prévu na accord ya kinga 4 et Félix n'en paie rien donc yango mona prince pinga pesa ki point de vue wana mais ba journaliste ba ninga na ba journaliste je sais pas pourquoi ba mususu ngai prince pinga na pesi déclaration na ngai mais na suka loba signé prince pinga we makoko c'est moi ali makanisi ya lingomba na ngai de Congo na okamba ya makanisi ya lamuka mais ngai lokola moko a porte-parole la muka na lobi yango kotia kombo ya mwana mboka Martin Fayulu te to kombo ya mwana mboka Defo Musite et ali pa nyarisko Jean-Pierre Bemba na Moïse Katumbi poni batira Martin Fayulu po oza plus côté ya Martin Fayulu non il y a question ya koza plus ya Martin Fayulu te mukolo Bemba ko ya awa obi kete presque na kende ko la na sur le point de mobiliser bato ba ko yamba wana sko kala une année après mais non moi nga nazolanda vérité nazolanda combat politique ali combat kaka ya maloba te ya combat pe ya terrain bato baka agir sur le terrain ngai na ngomeme sango te na komema sango na bango soki tino sika wa ndeko Bemba nano agir sur le terrain te to agir sur le terrain presque pe ngakoza très iré ya komema sango na soki agir sur le terrain en faveur ya peuple na lingi to lobela mambu ya UDPS wezo le kasiko men to le kamo muke liwa ya Pierre Lumbi bino na la muka bo yamba ki ondeni attristé consterné pour na liwa ya kulutu na biso tozalaki na ye et Pierre Lumbi il a de très bons souvenirs pour na tango tolekisaki na ye nzambe da pesa nzambe da zwi to présenter ba condoléances na famille biologique na pe na famille politique na ye c'est vrai qu'à un moment donné kulutu ari ko changer maloba na matali pouvoir ya Félix na alobaki yango alobaki ne bandete pouvoir Félix ezali pouvoir moko ya masumu et na alobaki ke maboko ya Félix ya maboko yali mbindo to ko pesa yango te to ko seri yango te mais na sima koma kyo to ndimi pouvoir yango mais l'homme est caractérisé parfois par des imperfections mais le plus important c'est de finir sa vie en ayant le cœur léger parce que au servi mboka na yo loyalement parce que au salili nzambe nao et nzambe na pesa nzambe da zwi to kaboli maona libota mais tout le monde qui quand même présence ndeko Félix Tshisekedi mba na Afrique to ebi ezala raté eza ba rare président de la République en fonction aya matanga ya opposant autant mususu pe bino so bozaki na bokonzi yango légalement boke ko sala yango te quand même moi acte wana bomoni moi humanisme te pas fachi normalement makamba mutu ya kolobe ali wana ezali distraction ezali wa ya CG ensemble tovandaki na Félix na Lumbi ensemble Lumbi akufi c'est normal que Félix ali moto aya kotala ebembe ya moto baliaki na ye bamelaki na ye si maintenant vous trouvez ça normal c'est votre problème lelo toza awa tozo sa l'émission oyo na siège ya décidé donc juste liboso na biso parler du peuple soki bozo yo kamo ba son ya ba moto a epengla ki omwa mukie po yemo paza epenge mais to poussa na siko obe mina ko proposer loi oyo ezo sala ke ba magistrat ya Congo faut ba koma ko dépendre na pouvoir politique donc na pouvoir législatif dans l'Assemblée nationale na Sénat. D'ailleurs, aux une proposition dans une poto simba non mamboba oui aussi. Il y a une provocation. Provocation. Oui, va provoquer le peuple. Bah toi on a un soulèvement populaire. Mais bah qu'on soit yango. À la où nous allons, je pense que il y a une forte probabilité que le peuple se soulever. Dans la logique au bango même la makam. Pour négocier pouvoir, oui pouvoir à peuple. Bozu batango bonomaki botia bango en otage. Mais il continue à pousser les pions plus loin. Mais peut-être que ça surprend tout le monde. Mais pour qui connaît contenu à Bakon, à Bango, à Kingakat, tout cela a été prévu. Oui, tout cela a été prévu.
Kabila Lobaki n'a pas signé le tapis rouge. Le reste, c'est moi. Et Kabila veut se garantir que tout est entre ses mains, à part le tapis rouge. C'est plus réalité. Il y a un autre qui été. Bah ouais, bazali victime ya ignorance na bango moko. Skonde ba ye wana ba ye ko sala contestation. Ba lobi ke eyinda député wa ko bima lelo awa ba ko beta ye ba ko sala ni parce que wana za provocation quand lobi za trahison comment ba ko sala bongo pour Félix azo prôner état des droits ya bango ba lingi ba ndokanga bango te. Président na bango ya IDPS a oti ko bimisa ye na assemblée au par la fenêtre. Est-ce que bon ba empêcher qui ba benga na Kabundi? Bazaki na réunion le bina Kabundi non? Bacheli bango pitilo na ba moto, bacheli bango mo essence na ba moto ba bibo kende ko télé ba descend non? Kabila a un plan na c'est Kabila en train d'exécuter là. C'est prévu na accord ba signer qui DPS na Kabila na Kingakat. Nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude que IDPS s'assume. Et là ko ba talibé sengi ba sala ba exiger na Félix accord. Ou ba kende na Kingakat ba kende ko zo accord ba signer ki na bango. Oui. Mon accord. Oh. Mais les politiques nous ont information aux gens côté. Mais nous fondamentalement au sein de la Mouka nous disons ça ne passera pas. Bon. Tant on a koya boye na yoki papa mo raté misinga mwana na ngai mina ko wana zaki parmi ba magistrat oyo me semble-t-il ba musée le roi des Kabila benganaki tango yaki na banona 7 heures pour na cause ya corruption, manque à moralité ou autre. Je vais essayer de m'informer davantage sur ce sujet, mais dans tous les cas, Mina Kouazane est caporal, Azane est lieutenant de Kabila. Kabila lui a dit faites ça, il fait. Olandaka men de temps au banyak au Bengana Kabound. Mais dans le cas, le biso ba député à FCC, tous alliés alignés derrière notre pharaon. Mokonzi na bango kingakat. Mot d'ordre ko pesa nde bango biso to kosala. Soka lobito ko esa kabuli to ko esi. Soka lobito maintenir. Et à la fin, oyebi eloko ni basaki na ba député à FCC basaki na Kabound. On l'a chassé comme un petit enfant qui s'est retrouvé dans une salle de projection, dans une salle de cinéma pour adultes. Vous avez vu ça? Un président de l'IDPS qui est en coalition avec le FCC, qui s'est fait chasser du Parlement, presque pour n'avoir rien dit. Et pour le bagage, 7 millions, on a bien la Mouka, c'est une explication. La Mouka a pris une initiative privée comme parlementaire. Et je voudrais vous dire que Kabila a eu 18 ans. Ils n'ont pas modifié cette loi-là. Mina Kouana Zaki, président de l'Assemblée nationale. 7 ans. Avantage, il n'a pas vu ça quand il était président de l'Assemblée nationale. Il pouvait faire une proposition 2 jours après, puis il ne l'a pas fait. Pourquoi veut-il le faire maintenant? Mais ndeko na sekuna bazolo babino la muka bosundoli bango bino soki ya solo bubundela peuple outi koloba ke oza d'accord na ngote la muka boza d'accord na mamba mina kuté. Mais pourquoi pas ko sunga bandeko na bino ya IDPS to ya cash pona ko luka ko telemelelo ko na bino la muka bofandika kimia bozolo bala ba caméra mais sur terrain to lingi pe to mona pe bino bosangani bo mobiliser peuple bo telemi bo sungi bandeko ya IDPS pour que loi ne le kate. La Mouka, tu as une force de frappe 10 fois plus qu'à IDPS. Tata Mokozeko, le Congo Martin, tu as une force de frappe 20 fois plus qu'à Félix et à IDPS. La Mouka, à elle seule, peut mobiliser 3 millions. Peut te bengani bangonyo soana. Au moins, pourquoi va terminer 200 ans? Au moins, il va policier. Va tindeli bango va policier. Va policier va simbe bangote. Et puis, va policier au baye, va na mindu kité. Bayende ko protéger bango. Biso na la muka tango to ko bima ba prince penge, ko mona ba policier baye na gaz, ko mona baye na ba arme chargée. Na ba barre de fer. Rappelez-vous il y a marche le 30 juin 2019 puis le 17 janvier 2020. Comment est-ce qu'on a été sauvagement réprimé par la même police qui aujourd'hui va protéger 300 il y a IDPS. Non, monsieur Bazari Kuna n'a limité. Au moins, on a monté sur les autres matins. Donc, nous, quand on vient, on ne nous donne pas l'argent.
Quand tu as une manifestation à la Mouka, on ne donne pas l'argent. Bazu ba carburant na siège IDPS, Kabunda pesi ba onyo c'est motivation, yango ba ina ba moto. Mais ce n'est pas là le plus important. Le plus important, c'est de dire un vice reste vice. Kabila reste un danger pour la République. C'est là où Martin Fayulu a un avantage à comprendre Yango. Qu'aucune forme de négociation, d'attente, de coalition, de contrat ne peut être conclu avec Kabila. Parce que Kabila est venu au Congo avec un projet précis, avec des idées très claires. Déstabiliser le Congo, qu'au sa Congolais, puis qu'au sa Kibomoto ya Congolais. Mais tant nous organisons, quand est-ce qu'on va réagir. Et quand on va réagir, vous verrez. Va profiter tant au coronavirus ses alliés. Va profiter tant au état d'urgence ses alliés. D'ailleurs, je ne comprends pas pourquoi sinon les lots balingo ko déconfiner gombete. Sinon les lots balingo ko l'état d'urgence. C'est pour faire passer la loi na lokuta. Mais l'idée on est autres pas fâché. Mais Félix et Kabila, c'est pareil. C'est du bonnet blanc, blanc, bonnet. Mais c'est lui-même Félix qui vous a dit qu'ils sont en alliance. Ils sont dans un mariage. Quand on est dans un mariage, comme celui de Félix et Kabila, dans un mariage politique, il faut dire que c'est pour le meilleur et pour le pire. Tout ce que vous voyez là, distraction, assassinat, Kaboul et tout ça, c'est au niveau le plus bas. Félix et Kabila, au Kabouana Kate, retenez ça. Simba dossier Seni, mais bazo reproché yo bino politique na bino za trop ya haine. Kabila aza vice, Kabila aza mabe pona Congo bino bokoki kokende na politique ya proposition te bino bokendara na politique ya haine. Faut to sala soulèvement, faut to longola e. Quand est-ce que bossi ça mambo? Ndeko nangai chama micro musika pona bito soko nettoyer ki yango politique ya haine réalité. Politique, il y a en réalité, parce que nous sommes tous Congolais. Mais les jeux politiques sont faits ainsi. Nous pensons que tous les meilleur programme, meilleur projet pour les Congolais. Il y a un Congolais qui ont confiance. Et pour nous, il est hors de question que si le peuple a besoin confiance pour notre bongo la bongo inaye, le peuple a besoin de confiance. Aya Achiabso Pembeni pour être alors qu'il n'a pas un projet qui est avalisé par le peuple. La logique elle est simple. Ne cherchons pas à rendre les choses aussi faciles, difficiles pour rien. Félix n'a pas été élu. Ce n'est pas en répétant, Félix a été élu qu'il le sera. Ozala Mtetela, Mungala, Muluba, Muyaka, Mukongo, Nande, Mbunza, biso to ya Libana ya Congo. Distraction bolingai ko memela biso ya koloba oh bino boza ça c'est d'ailleurs ezo le calcul am pepe likola matoyi. Nous savons où on va. Les biens que nous cherchons, c'est pour toutes les provinces du Congo, c'est pour toutes les ethnies du Congo, c'est pour les femmes et hommes du Congo et nous allons y arriver. Si vous avez choisi de vous faire les alliés du mensonge, vous verrez que vous ne résisterez pas à l'épreuve du retour de la vérité. Pas fini par triompher. Voilà. Eh bien, tout poussana parce qu'on tend vers la fin de cette émission. De comprendre ces penge, on peut s'habiller maël na yo pour na Seni, tu es dit que Seni sortant, en fait bureau sortant ya Seni, ils ont déjà la mandat ici là qui, mais les lots yo tout ça un problème il y a ko désigner remplaçant. De ko Ronsard Malonda. Aza quand même bon choix au bino bomonique. Faut passer chance à un technicien à oumeli na carte centrale électorale avec au sein que l'élection tambola malam. Bikambo ya Seni biso na ngomba na biso ya action pour la démocratie et le développement au Congo. Regardez Congo en sigle na carte ya dynamique pour la liberté des urnes. Na carte ya la muka tolobi Ronsard Malonda est un véritable poison. Véritable poison qui ne peut pas être la tête de la CENI pour fondre les peu d'espoir qui reste encore à cette institution. Au départ, CENI to créé qui ango lokola
institution d'appui à la démocratie. Et le CENI est comme institution d'appui à la tricherie. Et depuis 2006, en passant par 2011 jusqu'aux élections de 2018, la CENI n'a pas prouvé le contraire. Topé sa mission n'a pas soi-disant Nzambe en passant être le col babanga Yesu, bamususu babanga Mahomet, bakomeka kosala bolamu pour na peuple. On s'est rendu compte que la plupart des églises de réveil sont des véritables dangers pour la République. Bazali contre l'émancipation à conscience nationale et contre le développement du Congo. Les représentants de l'église de réveil sont des kabbalistes dans le sang. Bazali complot, au moment où le peuple est confiné, Bazui Kanyaka Kabila, les musulmans, l'église de réveil, y compris les kimbangistes, peuvent désigner un kabbaliste, un péperdien à la tête de la CENI. Et je vous dis, Kabila est décidé, Kabila a tapé du poing sur la table à c'est Malonda ou rien. Moutou a perdre ou rien. Monsieur de Lobina Kabila Mbalo. En tout cas, ceux qui veulent passer au Kabangomba, il y a Mbalo yo passer la tête, papa. Et le gouvernement est la kate. To yala ki mokolo mwa lobby le 22 juin. Ino ba communicateur à la muka pe makambi ya mangomba ya politika kokuta na papa Chole. Pote bango nde basaki réunion iwana. Poto yebisa bango kanda o pepe ayi nango tango akokaki likambo iwana. Nkele soni rage, révolte. Comme on a été église catholique et convoqué réunion pour pouvoir na remplacement ya nanga na tête ya CENI. Mais tout ce là qui a koyoka papa Chole alobi na biso abi église catholique isengi pardon pe reconnaître mbeba au basalaki ya ko sala réunion na bato iwana ba église de réveil. Alobi ezalaki de bonne foi. Bango église catholique balobi te wuta to bandi ko pona na mboka oyo. À chaque proclamation ba résultat ba congolais ba li diviser. Ba tribu ya Congo ya li diviser pe bali ko s'entretuer. Peuple ali déçu. Congo ya li humilié na libanda pona ko loba bato ba kana traité ya chasse na kayete tonine. Boni lokola maponomi ya 2006. Il y a 2018. Écart entre candidat numéro 1 Martin Fayulu candidat numéro 4. Na entre Félix et Chadari ezaki tellement monene que nanga ne même pas c'est même pas embarrassé à ko tripatuer par résultat na ko changer ba chiffre. Nanga a tout simplement pris par résultat sur la 2018 à Boaki yango na mai. Aye na papier moko blanc à Bambi Félix 7 millions, Fayulu 6 millions, il est bandit ça. Et puis vous les jeunesses vous récupérez Félix a gagné à Longi et puis c'est tout. Mais ça c'est quel peuple ça? Et papa Chole a lobi na biso bon ba kansa ke te ba Sonika futa ba beka Kenza ba Cheikh Abdallah ba bazali ko ya pona bolingo ya peuple ya koloba mbalo lokola peuple le mingi ba fidèle na biso ba le mingi ba to pesa CENI mokonzo ya li neutre. Mais habitango ba yebe to moni batumbala moko ekomi ba agenda ya Kabila to bia bato ba otesika molili yango to suspendaki réunion to annuler yango pona koloba CENI likambo ya kotala nanu bato to tiango pembeni to banda nanu na ba fondamentaux. Il y a une proposition sortie de crise à mon avocat Martin Fayulu. Il y a beaucoup d'idées positives dans cette histoire-là. Pour na bolingo ya Congo, tozwa makambo wana to tia yango na mesa. 1. Tolingi to créer cadre moko consensuel. C'est-à-dire cadre moko kozwa ba acteur politique majeur ya Congo, na ba église majeure ya Congo. Honnête, ba pasteur ya solo, ya lokuta wana te. To tia bango na mesa ba vanda ba désigner ba banda nanu eloka liboso 1 to biso siko na lamuka to bengi yango bango ba catholique ba bengi yango cadre consensuel de réforme si to bengi yango au conseil de réforme pour na 1 pour réformer totalement CENI ba konza sika ba konza kalaban so ba kenda
bakonzi bazalaki lié na bafraude ya 2006 2011 2018 bakenda totia bakonzi ya sika mais yambo tobana koauditer fichier électoral ya nanga azwaki 1 milliard de dollars oyo a géré na 2018 1 milliard de dollars ayebisa biso autilize mbongo wana olenge nini ayebi biso ameme biso bamachine asomaki yango combien baaméricain basanctionne 2 fois kuna ezalaki apa plaisir après wana tolobi susu makambo yako totia bakonzi ya seni ase baza si institution oyo yalité parlement eza 90% ya kabila boni okoloba o baparlementaire nde badésigné o démarche parlementaire ou institutionnelle toboyi yango moi na mali kuna ntango makambo eyindi bakendeki na bainstitution te président auti kozala rééli na mali peut pas obligé peut kaka waponaki obligé akenda yo moni bakei na parlement non babengi CEDEAO babi crise politique réponse politique boni bamiyibi mosusu même na kati ya biso lamuka bandoki bayali na kati ya lamuka mpe bandoki bayali ote biso badepute ya lamuka tokende tosala démarche parlementaire. Quelle démarche parlementaire? Vous êtes minorisé, vous cohabitez avec des gens qui ont été nommés. Mais c'est une folie ça. C'est une trahison. C'est un envoûtement. Pourquoi la politique au Congo est conçue comme une haute sorcellerie? C'est clair, c'est limpide. Rien ne peut se faire au Parlement. Parce que c'est dominé par Kabila et par des gens non élus. Qui est un cadre consensuel, désigné par nouveau acteur ya CENI, ou réformer CENI, ou tiaba konziasika, rosa malon d'expertise. Vous croyez que la matière électorale relève des anges? Non, mais si bato asika wana yo zolo baba maîtriser rapé machine nango ya rozala moins facile te. Nanga tanga saki be élection à liboso tango maluma sa be élection à liboso na 2006. Azaki expérience wapi? Moi 3 ans. 3 ans. De 2003 2006 basa. 2003 élection ni Nezaki. C'était tant bakota quand même. Non, mais il n'y avait pas d'élection avant 2003. Moi je suis politologue de formation. Oui. En Sciences Po, on nous montre, on nous enseigne la matière électorale. Moi, vous mettez à CENI, j'organise les élections. On a des demandes. Non, pas de demande, je vous dis que c'est une matière électorale. Oh, et oui. Tout politologue bien formé peut vous organiser les élections. C'est quoi? Le problème, c'est quoi? Calculer le conseil électoral. C'est réservé à la société civile, confession religieuse. religieuse. C'est déterminer les modes de scrutin? Non. Il n'y a pas de confession religieuse qui vaille. Mibe konyo so babongola yango tango elaksi ba limite na yango. Confiance to pesa qui n'a pas choisi ba nzambe et cause à susciter. La confiance c'est de nature avec le temps. Surtout quand la personne à laquelle vous avez fait confiance ne la mérite pas. On n'a pas de ba nzambe. Namboka oyo toi na ba véritable homme de Dieu oyo bazali qui délivre le peuple de Dieu, qui aide ces peuples, qui est aux côtés de ces peuples, qui aide les orphelins, les veuves, qui délivre, qui prophétise et qui lave les chrétiens ou les musulmans du péché. Mais là, bateau bakende ko sanana kabila pour nous désigner malonda ne sont pas les hommes de Dieu. Donc là on rejoint avec les petits bandits. On rejoint avec Mukuna na combat à éveil patriotique parce qu'il y a pas le bas qu'il faut bakanga kabila. Vous trouvez quelqu'un comme Daniel sérieux? Cet homme-là, Daniel, c'est vous dites qu'il est à la tête de la CENI. Vous trouvez ces gars-là sérieux? Non, c'est manque de qui dans ce pays? Même Yesu Alobaka. Et à l'été, Bino Banse, Bolobaka, Yesu. Nous avons commencé à faire des colotos, même dans la carte église, qui vous dit que ton pasteur là qui te prêche n'est pas un bandit, n'est pas un violeur? Tu ne peux pas dire aux gens, je suis pasteur, suivez ce que moi j'ai dit, mais pas ce que j'ai fait. Un pasteur, quand tu vois Mukuna, quand tu vois Denis Lessi, ces gens-là, tu peux leur faire confiance. Vous me faire confiance à un païen? Confiance à un païen? Mais je ne suis pas ici pour parler de la vie des gens. C'est que tout le monde déjà, il n'y a plus moyen de leur faire confiance. Tout le bac de l'église catholique, faites un cas de consensuel, appelez. Ah, ouais, on a deux camps. Il y a les camps FCC Cash et il y a les camps Lamuka. Tu vois bien que le pasteur est solo. Le pasteur est solo dans Mboka Oyo.
nako pesa ndakisa pasteur mutombo wana ya amen ministère amen ngala piyaka kuna te na yebete na sina mona te. Mais ce monsieur là jamais vous l'avez vu na makamba buzoba wa pasteur oyo yoko ndo mona pasteur atom na buzoba wana ya malewa wa denglesi wana akoyala te leki na ngai atom so komona na biloko wana te. Yo somoni yo pasteur wa Philadelphia nani Roland okomona na bichebechebe ya badenesi na bakakenza na basoni wana bakope baseni bakope ya nani oyo alemba kosala l'église na ye awa soni. Est-ce que ça sera toujours pasteur? Non, on ne joue pas avec Dieu. On ne joue pas avec Dieu. Molimo célibat, molimo. Bango milimo célibat, bango milimo célibat. Papa, yo ndongo yali boana $500 par mois. Pendant 10 ans, ko bala moi c'était. C'est ça babantou. On sait que l'équilibre de l'homme est dépendant de la femme. Et nous sommes tous, tant que nous sommes tous, nous sommes tous, là. Tant qu'on a un certain âge, il faut moi si à solo à la semaine. Donc on peut avoir la tête, mais c'est la réalité. Le foot est réalité. Vous savez mal la réalité. L'entreprise est réalité pour politique ma bé ali namboka. Oh les bas sunga. Tous aseni ya malamu, be election ya malamu weya, ba konza sikabaya, ba na politique ya malamu, ba investisseur baya, ba créer misala, tous wa misala, tous wa le foot, tous wa salaire de pesa ka dignité, pesa ka moyen ya kubala. Bango be, molimo celibat, fille de Sarah, toke na ngomba, ba fille tout ba payer pa na ye, ba luka mabala, ba kima, mabala ya te 20 ans après, ba nuni. Voilà. Alors, vous nous dites c'est pasteur, on ne se manque pas de Dieu. Ces gens-là seront punis, mais ils doivent être commencés. Papa, marche le constat là, on va les citer nommément. C'est pour quand? Non, je vous dis, Banguna Congo ba alipe, bisike belé, tokolo ba secret ya stratégie awate. OK. Combat a bisona bango ya na terrain. To ki sango ke basi ba décider na Kabila été malonda ou rien. Biso peut le but de dessiner peuple. Cette fois-ci na malonda na Kabila, tout le monde est dehors. Na ba complice na bango IDPS. OK. To romna suka émission ndeko prince penga lingi Congo mingi malgré to mona ki ba photo ba sangisio na général Rwandais moko ba bi wana nde yaya na yo. Au monde on a les réseaux sociaux pour déjà caméra reverser bino c'est pas politicien bolinga ba réseaux sociaux trop. Au monde a qui image wana quand même que yo pe bazolo ba ozara no congolais te wa Rwandais ba bimisi grand frère na yo. Non, Platon disait la politique est une affaire tellement sérieuse qu'il ne faut pas la laisser aux politiciens. Ça veut dire quoi? Que le peuple sénégalais s'impliquer dans la caméra politique. Banganga nzambe ya solo ba namboko ba s'impliquer s'il vous plaît. Rien ne changera. Rien ne change. Les politiques peuvent demain, par contre, dans la science occulte, peut on vous dit plus d'église. Vous inventez, bah virus sur le col à Oyo, peut vous sali 10 ans pour prier à Nzambete, na l'église na bino. Les lois chrétiens belé, bah manda ko yebse bango été. Bolan de la politique, tout bolan ba mon importance c'est la politique. Moi les politiciens, bah sur décision. L'église est tout est vendu. D'où on a besoin de vrais politiciens, au basali intelligents, sages, informés, ouverts sur le monde. Chrétiens, bon, pour il y en a qui sont musulmans, ils sont libres. Pour na koyeba ko diriger mboka. Makambo ya Prince Penge. Tu sais que ce que Prince Penge a congolais té. Personne d'autre ne mérite d'être congolais. Plus congolais que Prince Penge ya la gâté. Descendant ya Lumumba. Né na kati ya centre ya Congo. Ba mususu ba na ba frontière mais ngai na centre ya Congo. Non mais ba Taliban ceux qui va tangi ko ba Prince Penge té. Ba ko za à l'est. Voilà, Prince Penge. Ceux qui Prince Penge ba tangi kombo na été. Ba bimisi image na été. Na moni moka benga bi Prince Penge yo to ki ozaki na ka ba réfugié. Na ceux qui na ceux qui na Djibouti tout ça. Bon, non, je n'ai pas le temps pour ces choses-là. Et je comprends que babwaka kalibango be na nzete tituto na mbuma oyo eteli. C'est normal, mais c'est de bonnes guerres. Mais yo siko yo pe opelisi moto tozo stoki to sukia yo lobi ke Vital Kamerhe zo sibir kaka trahison ya encore à la muka bolobaki ke oyo trahir au mettre fin à carrière politique na yo lingo lukela baninga mambo trop na politique. Moi je ne veux pas parler des individus. Ce que je sais
c'est que Nzamba lobi oyo bokangi na se ye akangi yango likolo. Tango bakulutu basangani na Genève, ezaki na volonté na bango te. Biso nde togangaki awa botayeli biso te. Bakei kuna ezala ndeko Chilombo, ezala kamere na bandeko mosusu basinye mikanda. Balobi toye tosangani awa pona bolingo ya peuple, pona kombo ya peuple. Nde bakeye lamuka. Yango tolobaka biso to lamuka populaire. Lamuka ezala leader mon côté. Aucun leader peut me dire aujourd'hui que non, Lamuka c'est lui. Lamuka c'est nous le peuple. Biso te souffrir awa. To betami fimbo. Baba honnête mabuma bajane awa. Pendant campagne. Ba gaz la kimojene. Pour Lamuka comme sika Lamuka ba kulutu ba pesa ko be combo. Lamuka continue et vivra. Même si tous les leaders quittent Lamuka va vivre et je vous dis c'est ce qui va se passer. Et Lamuka est libéré beaucoup. Parce que Lamuka c'est le peuple. Lamuka populaire. Biso, Kamere a signé, a tiré mon collègue dans mon kasa. Et biso qui te l'ongwe na démarche où il y a communiste la peuple candidat commun. Mon collègue yango to kolongane, mon collègue to kotika politique. Nzamba yoka ki yango, Nzamba mona ki yango. Félix a signé. Alors biso qui na l'ongwe na cadre où il y a Lamuka, soni ya pays mobimba to ki langa na mapeka, au propre. Mbindo, solo ya Congo. Eko la bango na mapeka. Mutu nyonso akolongwa na Lamuka, solo wana ekwele na mapeka. Bango balongwa ki na tongo na yango. Mais ce sont des conséquences logiques. Il y a retrait na bango ba signature. Et qu'est-ce que na caméra était? Posez-vous la question qui est le prochain? C'est qui les prochains? Ah, vous voyez bien. Nous on votanga Congo. Et matungulu bolobela rete, ya vanda na bad kimia, yepa longwati. Voilà, tu as souka émission Prince Penge, tu as juste parole à pesa ce qui est possible à pesa contact na dans le cas contraire à pesa encore en 1 minute message fort na bande réunion sur balandi biso moi résumé na mukuse to suki wana. Toni botoni na bakangole banso le plus important c'est l'unité. Kabila a décidé à récupérer à pesa qui a 10% à pouvoir na IDPS. Alingi soko a récupérer 99% à pouvoir. Nous, il n'y a pas question à Koloba. IDPS va trahir, il faut pas subir les conséquences. Vous devez préparer à Kolongola, pour bien na IDPS, na FCC. C'est ça la démarche actuelle pour nous libérer Mboka. À ce moment, Koloba na yu awa pays est occupé. Armée rwandaise, écoute na Congo et Bima. Armée zambienne occupée, Mboka na biso na Katanga kuna. Armée centrafricaine occupée, Mboka na biso côté Équateur. Armée angolaise et côté à Bakongo kuna côté à Kabinda Félix Okemo Parlement Okemo silence de mort. Il y a un véritable complot contre la République. Batoba mona ba bloko ba komona na ba poser caméra tout ça de la distraction. Certes, il y a eu vol, caméra a volé. Il y a des sanctionnés. Nous encourageons la justice à continuer son travail. Mais au-delà de tout ceci, Kabila prépare un véritable plan contre le Congo. À toutes les Congolaises et Congolais, de toutes les tribus, de toutes les couleurs, de se mettre debout pour sauver la République face à la trahison et à la complicité des DPS avec Kabila. Merci. Merci. Ezalaki ndeko Prince Epenge comme tolobaki président ADD Congo yende to yambaki awa bandeko batali ngana bino to kutani mbala ya sima. Merci une équipe technique nanga, merci Odette Lessa la Megan depuis Switzerland, mon vieux José Moulumba le Bogard de Birmingham. Merci na Père Louis Marie de Jésus, Emmanuel Mandanda, Emilia Masonama. Ngana bino to kutani mbala ya sima peuple congolais kanelo baka puissance liloba eleki elisasi. Botika na kimia. Merci. Besoin d'acheter une villa à Kinshasa, c'est désormais très simple. Contactez Notariat Conseil et Assistance Noka, spécialisé en gestion des patrimoines. Des maisons à vendre à Kinshasa, à l'exemple de cette magnifique villa des 380 mètres carrés étalée sur un terrain des 906 mètres carrés aux prestations raffinées avec des très belles terrasses couvrant 23 pièces dont 5 chambres à coucher, le tout dans un cadre verdoyant où règne le calme absolu. Notre adresse, 8e niveau de l'ancienne galerie présidentielle, appartement B1. Téléphone, plus 243 91 042 68 18 ou nous écrire sur WhatsApp 0032 48 68 12 626.
King, bana Dar es Salaam, bana poto, bana mokili mobimba, CTF Moko, Afrique Info avec Frank Semaï, Kiandankala. Twende!